basegain nde bazalaki bazulema bango tu baneti bana pa na ye ya neti papa biso to neti famille mona na kati ya libota soki mwana moko azotengama totelemele kaka ozo comprendre totelemele kaka mais papa kotikalaka papa OK ozomona papa kotikalaka papa c'est vrai que to na pasi moko boye tobungisa mutu na famille et qu'empêcher le roi moto to perdre na famille soki moko azobela que to ke hôpital te ko banga que to perdre yep OK vous comprenez ko banga to bati voilà alors nga na kosenga ne na Zulema cette fois-ci en tout cas avant na hôpital à ndaba soin OK en tout cas papa chéri eza na passe j'ai tenu ba JB1 azana au parent ya liboso BD aza patron ya entreprise na ye o eza BCBG o ba travailleur na ye baza bali sera bana na bango na musala ya JB ba putaka ba parler na musala JB siko mutanengwana aza grand star ya musique na biso ya Congo siko mutanengwana yo zo ko parler buzo ba na télévision pour que nous a eloko te danenga mabete omoni to comme ça la ba confusion ba chroniqueur boza ba star D. OK toza ba star D. On se comprend. Toza ba star D. To mitiaka na place ya artiste musicien T. Ozo na télévision ozo kotanga kombo mutu oyo oza ni camarade nete aza na niveau na yo te makambo papa chéri sala ka tia kokufa yo ta musu po kokufa tika lo sala ngote mozo zo to yo le kana télévision pono yo koloba ba bêtise da kombo mutani. OK lelo la koya kula na mikili kule komi que non ken pela babotelo mo ba papier no zala ngoya ko souffrir na kin papa chéri mabe etango yozo ko lega na télévision pour no koya ko salir comme vous savez la dignité ça s'achète pas très bien tango yozo ko salir comme moto une grande personnalité de papa chéri oya ko sakana na dignité na epo yozo pour ayo koma la poto donc c'est que mutu na yozo sala bien non mais écoutez Alex on a le bas chaque jour moi il va tout la biso ba lugaka bata la place ligne au gosse Alex ba bebisa ba monia ba bebisi donc émission mo bima na bosel na bino bien mais ba lugaka place to lo ba mabe donc on pour ba ya ko lo ba ke moni monda ba lobby le poste na bango za la rabongo et ça malade mutu moko te a s'attendaki que Zulema akoyi kozala na mbaso mais écoutez, déjà dans Ramta Sikre. OK. C'est gaz à Ramta Sikre. Voilà pas papa chéri Ramta Cheba, la BCB. Te mettons sur la pembe. Bazara déjà Bata Sikre. Est-ce que on a souka papa chéri Ramta Cheba ngo? C'est-à-dire muta diabète père bazara la régime na bango. Ah ouais. Muta diabète biso no stoyebi. Muta zara na problème Sikre. Moindre problème na pota on ezalaka bien te. Ozo comprendre Alex. Ah ouais. Pourtant ezalaka bien te. Batanga c'est déjà na famille baby Kazara, c'est déjà mutasika. Zulema même. Siko le problème papa chéri makamana c'est ça. Oya longwa shainga longwa BCBG. Aina problème lokolo. Ça longwa BCBG. Belé banono fuji ba. Bakindat. Ba mino après bakindat. Bango bagide ba misente ba ko luka ba buka mako. OK. Donc c'est-à-dire que Tolso Lukarara coïncidence sur le bateau qui va nous terme moko boye comme des problème moko papa chéri non. Très bien. Non, net to sur la nayo, c'est gars ça li combien de temps pembe la papa chéri. Zulema ça li combien de temps pembe la papa chéri. Le long de papa chéri luka bo mabango. Papa chéri nenga bazana ba 6 tala Alex ba 6 ba papa chéri ba sala ki ba ba ko bo mabatu ba anicité que lobby ndeko na biso c'est ka ko kuta na problème à kuta na ngoti meme la liwa. Vous comprenez mais problème azule mais ezala ki déjà on papa chéri lukila ngo déjà ba solution. Vous comprenez mais lelo azongi ka sous na point de départ na même problème. Tout ça pourquoi parce que négligence na yi. Alors c'est papa chéri akipé yango te par rapport à matango toto za nango batu pe ka ba le monde pe ka papa chéri susu. Mabé. OK. Barubo Sanake, il a tout fait à se démerder qui n'a pas façon pour qu'il y ait là. Ne qu'on a biso
Zulema solution. Zulema a quand même mokolo aza parent. Ba même qui aux États-Unis to monagi parce que le colonaye ton à côté qui ba soin moto monagi net ke bongi papa chéri a même qui aux États-Unis. Donc c'est-à-dire qu'aza na mutema mabe pour na ba ministère na iti. Vous comprenez? Zulema ndé à comprendre que aza mokolo aza parent bana ne bana posa na ye azwa ba soin approprié le colona e bonga pour ça na musa ne normal. C'est obi des fois là tout ça ramara mususu poto to pousse à réflexion na son musique. OK. Faut ta lobi mutuni na lobela na loba mo place nini te na loba boy ko sala nini pour porter nini. Vous comprenez? C'est parce que bato na basa batu. Papa chéri déjà un de to solo no azana nous na passe à seguin tissu ko yozo ko tumbole na télévision. Ko les autres tumbola moto. Azana problème ya seguin na ko 40 jours et salamité. Azana na mawana azana na C. Activité tellement na BCBG bandité. Entre temps neto sur la boy barambo ya Zulema lokolo et ça gravé les choses en ligne na émission et ça li bien té. Papa chéri ça a looké non a solution. Ali yo sur la bêtise la télévision. Et puis tu as ça li bêtise on a dit que na roluka ça pour ça polémique na rota partenaire na ça achango na roluka tel boy achango la page là oso luka ba problème yo moko. Le roi créé buzz mon ending. Ya buzoba. OK. Soko ngo sa base. Longo ata bilamba tikala ta mutakala. La kista batu batala yo kasi ça pour sa base. Mais ko la ba komba batu te. Moto za na pasi na yo ya na kombone pourquoi. Soko moni que ça pour sa base la batu batala yo. To ki combien là ni? Non. Oh zo sa base wa. Ken piano. OK. So za beta ba base na yo. Kende longo la bilamba. Comme ça, tu vas me dire que tu vas me mais comment papa chéri? Yo ça baisse dans le combat papa chéri mutaza para za la bana la ye ba otala yo ke nozo ya oloba papa ba si machette akangi mutuka ozo eza na son stage. Tela tu va musu su ko segara ngote c'est pas normal. Plus loin à lobby à celle banalise nabi pourquoi ba maladie nyo sokara o ba maladie ba sikre na bokke ça monsieur za la raté ba maladie wana ba sikre wana e yo fan de la kana BCBG ba bali la ka sikre kana BCBG ba maladie ba kindela ngo ka BCBG ba kana ngo na habité en tout cas excusez-moi Alex na habité ba kana ngo soki ba suka ba niveau ni na classe na ninga mabete. OK. Na habité parce que ba réflexion wana za tellement la matériel ko réfléchir ni ngwana ti. Na maison mère ba tu ba kufa te. Papa Wemba avant Koufa na vie par la musique, il n'y avait pas de gens au Batiga qui papa Wemba avant. Bah jeune il peut écouter. Théo mon la matete atika biso. Atika biso animateur na yo Al Pacino atika biso. Voilà, vous êtes nombreux chers amis fidèles internautes Bolanda Bisso partout dans le monde en CNET, moment à travers vos chaînes partenaires Canal 1, Ghost, Pikambala et puis Concept Touch TV, la chaîne d'actualité, toujours avec votre humble serviteur Alex Ngadou Mwana Moulouba, le Benjamin de la presse Mwana Maman, autrement dit Mwana Nzambe. Une fois de plus, bon dimanche et bon début déjà de la semaine parce que beaucoup d'entre peut-être lundi ou dimanche soir, bon début de la semaine déjà Nabino, internaute tout place au Wapi. Bonjour, merci infiniment à maman fille, maman Masolo, il y a papa Audace Milandou, président Jacques, les rassembleurs de tous les Congolais depuis Evry Koukoron, Azota Labisso, un grand merci à Sylvie Joël Jolie, depuis Londres, la maman chérie à moi, si base la famille Boten Balondre, Bambote Nabino. Merci infiniment à mon vieux Michel Mia qui est depuis Paris, Azota Labisso, à mon Jomindas la foutre en assistance Rigo Star, merci Nabino Batutu. Au besoin de Talabiso, Nathalie Ramazani, moi Sinzambe, Maman Namaela Onia, mon témoin président, William Ipona depuis Colorado, d'Anvers, Dubiel Kadi Malheureux de Salsa, des fois para canadien, mon témoin Louis Scott, Papa Nadjaden depuis Ottawa, Azota, sans oublier les seuls et uniques Abière, Patrick Trifazé, courant Yachine, Mokonzambo qu'on dirait qu'il y a Chine, Yopé Azas Coaché, branché en CNET, moment Tobo Santé, rendez-vous Ezara Ramoko, le 9 février. Owapi base Ista ya bandal Ista Mouchetou base ya bandal et bien c'est pas ressortissant tout bien pour assister à l'installation d'un nouveau comité donc bientôt là pour rejoindre à 13 classes Mamouté au l'état bana Ista ya base ya bandal ba bien Bino le 9 février pour assister à nouveau pour assister à installation d'un nouveau comité ya base bandalunga
Donc, un message est lancé. Dans la ressortissant, tout il y a Ista, Mouchet, il y a des partout, précisément, il y a Base Bandal, au Bazomi partout. Un conversant aussi, ingénieur Peter Zuma. Alors, nous allons parler de l'actualité avec mon invité de tous les jours, de mon message dans l'édio. On est là avec Goss Bikambala. Goss, bonjour, bon dimanche. Ouais, bonjour Alex Ngandou, bonjour na téléspectateurs, tout Bazo Talapso dans le monde. Santé en forme. Ouais, carré, Nzambe, Azo Batela, nous c'est que des malais malais. Voilà, le lot déjà dimanche, semaine outil aussi là. S'il faut ça la résumer, moi, la semaine, qu'est-ce que tu peux dire à l'internaute par rapport à l'évolution, ça là, en gros, même il y a l'actualité autour tout le monde dans les réseaux sociaux. Ouais, moi je dirais félicitations d'abord à Papa Chéri. Ok. Parce que tu ne sais pas au monde, tu vas le trop qui Papa Chéri, Charisme Leki, qui parle de Misiente, mais surtout tout le monde, comment est-ce que dès on a mis ce chef, c'est gain Leki, et puis respect vraiment na fan tout, vrai il y a BCBG parce que message est les kaki, en tout cas respecter moi ça li désordre était un jour il y a matin il y a donc on a biso donc pour ne pas qu'il na le moins trop pour actualité vraiment au tu ko les kazalaki mingi matanga tozaki nango donc voilà merci beaucoup Goss Bikambala. Juste après sortie médiatique il y a artistes et musiciens qui évolué dans le cadre il y a BCBG Papa Chéri Juben Piana de mon qui réaction ba te belé ezalaki un peu ya mwa kanda par rapport ke sous le maye monde ba bolo ba ka se négligeara tout ça les peu d'émission le bi ke moye mo un peu négligent bon faut côté hôpital un peu négligé santé na ye mais enfin Papa Chéri message ko maki akani maboko tete ke papa afongoli mutema sous les mazas déjà transféré ne tout sur les mazas déjà dans l'hôpital pour nous regarder la soin n'habite autant la geste on a malgré maraboutso bi mebele ba te belé pe ba balobaki mabe pour nous les ma kenom to tiko kunda seke mamboleke bela dépenser bambongo yo bandi bamakambo mais Papa Chéri ta l'union sonata fongoli mutema sous les mazas déjà dans l'hôpital par rapport à geste il y a qui mutema malamu wana Papa Chéri la qui déjà il y a pour aider encore une fois musicien tout travers les mots tu peux dire quoi? Non mais Papa Chéri déjà Alex Ngando basegen les bazalaki bazulema bango tu baneti bana pana ye atandeti papa biso to aneti famille moi na kata libota soki mwana moko azotenga mato to telemeleka ozo comprendre to telemeleka mais papa kotika la papa OK ozo mona papa kotika la papa c'est vrai que toi na passe moko boye to bungisa mutu na famille et qu'on empêche le roi moto to ti ko perdre na famille soki moko azobela que to ke no hôpital té ko banga que to perdre yep OK ozo comprendre ko banga to bati voilà alors nga na kosenga ga na Zulema cette fois-ci en tout cas avant na hôpital là ndaba soin OK en tout cas Papa Chéri eza na passe j'ai sonné ça les na passe na mutema ko mona mwana muso azo souffrir OK lobi na ko perdre ye lisusu alors yepé Zulema amitié na place à papa OK vous comprendre amona que papa za na passe na sala ye ba biloko na sala raté ba tiginga na hôpital na robi malake na nga ba docteur bazo luka nga na zati OK c'est pas une bonne chose le wana faut azo ba soin approprié pour que et si la pota wala ce qui a qui m'a soin et que banaruka ko répéter chaque jour donc nous on a le même problème alors que na BCBG il y a pas que lui très bien vous comprenez donc Papa Chéri faut changer tape batum soupe bazar au pe bazo bota bana bazar vous se rappelle Papa Chéri peut-être que papa sou ah ouais vous comprenez au pe ndeto zape bonzo te boujara lem soupe madame neto mwani pa robela et rosala ka tekele zule malika mongo to ye nango lelo lobi to yaka sou la ye lobi na ka sou na ye zo mona ki na bato pe baza pembe na ba misem soupe ba sala ba on peut bien te ba mona rage à chaque fois Zulema ego ki pe ko kotsa pe moi un moko boye et pas baninga mususu parce que mutusko na minute ndenge za boye mutu akoyo yesa Papa Chéri te que non Papa Chéri na bona la problème boye parce que ça déjà la problème muso na Zulema oh problème wala na Zulema baba nango luka résoudre ngo kala so ko pona Alex Ngand le problème moko baba nango luka résoudre ngo kala lelo so tobeta li solo Zulema faut remettre li solo peut-être mususu tala rara nekara combien de temps oh Papa Chéri a outi ko kunda sege nanu kutu 40 jours et ko quitter problème à Zulema lokolo ye lisusu
oh ça problème moko boyaki problème moko yaki depuis toki kutata na makanicité ke lobby ndeko na biso seka ko kuta na problème akutana nango ti memela liwa vous comprenez mais problème azule mais ezalaki déjà oh papa chéra lukilango déjà ba solution vous comprenez mais lelo azongi ka susu na point de départ na même problème tout ça pourquoi parce que négligence na ye alors c'est papa chéri akipé yango te par rapport à matango tozala nango bato pe ka ba le monde pe ka papa chéri susu mabe ok barubosa na ke il a tout fait à se démerder qui na ba façon nyonso pour que azula ndeko na biso zulema solution zulema za quand même mukolo aza parent ba memaki en États-Unis to monaki parce que le colonaye donc à côté qui ba soin moto monaki neti ke bongi papa chéri a memaki en États-Unis c'est-à-dire kaza na mutema mabe pour na ba mission na iti vous comprenez zulema ndé à comprendre kaza mukolo aza parent bana ne bana posa na ye azwa ba soin approprié le colona et bonga pour ça le moussa est normal. Voilà, merci beaucoup Kosti Kambala. Après sortie médiatique, il y a Zulema, il y a plusieurs internautes, chroniqueurs rebellés, on peut la analyse na bango. Bazo se plaindre dans les campements, on a été sur retrouvant Ondeni Babi. Pourquoi la BCBG ils ont un problème, il y a le polo. Je vais faire quelques exemples. C'est quelqu'un qui connaît le polo. Musicien X boy kuna lokolo Zulema lokolo en fait moi ma coïncidence il y a un problème avec ma kolongo ba mbasu ba sucre tout ba to belé ba cette analyse ba lobi qui taka la BCBG pourquoi est-ce qu'il y a un ça ne va pas la carte mouvement ndenge pose monnaie là na ndenge bande rebelle pe bon ça analyse un peu sur que le bani parlant na ba problème ngo on des zones maboke bande rebelle car bazar ba problème il y a pas problème. Non mais écoutez Alex on a le ba chaque jour moi ba to ta la biso ba lukaka bata la place ligne au gosse Alex ba bebisa ba moni ba bebisi donc émission mo bima na bosali na bino bien mais ba lukaka place to lo ba mabe donc on pour ba ya ko lo ba moni monda ba lobby donc pour ça na bango za la rabongo et ça malade mutu moko te a s'attendaki que Zulema akoki kozala na mbasu mais écoutez, déjà dans Ramta Sikre. Ok. C'est gaz à Ramta Sikre. Voilà pas papa chercher Ramta Cheba, la BCBG. T'es métaux sur la pembet. Bazara déjà Bata Sikre. Est-ce que on a souka papa chercher Ramta Cheba ngo? C'est-à-dire muta diabète père bazara la régime na bango. Ah ouais. Muta diabète biso no stoyebi muta zara na problème Sikre. Moindre problème na pota wana ezalaka bien té. Vous comprenez Alex? Ah ouais. Pourtant les alara bien té. Batanga c'est déjà na famille baby Gazara, c'est déjà mutasik. Zulema même. Si le problème papa chez makamana c'est ça. Oh ya longwa shainga longwa BCBG. Ayi na problème lokolo. Ça longwa BCBG ba non fuji ba. Bakindat. Ba mino après bakindat. Bango bagi de ba misente ba ko luka ba buka mako. OK. Donc c'est-à-dire que tu le lukara coïncidence sur le bateau qui va nous qu'il terme moko boye comme un problème moko papa chéri non très bien non net to sur la nayo c'est gars ça li combien de temps pembe la papa chéri Zulema sali combien de temps pembe la papa chéri les long de papa chéri luka boma bango papa chéri nenga bazana ba 6 tala Alex ba 6 ba papa chéri ba sala ki ba ba ko boma bato ba bomi te lelo beta musique à succès sous beta musique à stabilité naza na pala bien bala na ngaba kende ba classe bien ba ozo comprendre ata maintenant on a souvent ya ko luka souvent makambo minene te papa chéri salinyo sur la musique à Congo ba makambo lelo otomo la ba fali ba frère ba osala ba papa chéri ba sala yango déjà ba stade de martyr ba zénith de Paris ba ni ba ozo comprendre azana akoli yemo kuto mo soko kebite wo na osemino kabi na 60 ans na otika ndoli siko yango ba doluka bomela te beto sola te ah ouais et il y a un an peu to luka lo abomela bat tango azaki na ba 40 ba 35 et ba héros ba agina ba ministère aller bangote lelo akombeta ne musique à stabilité o ezaki obeta papa chéri sali kombeta kenda poto aroba neka ba bengi et pas gouverneur de la ville ya robet langa concert à mariage ba pesi moi 20 000 naï azo tie na poche akabeti ba robenga yeso ki pa ndenge mbuta yaka na anniversaire moi la moko ya robetela ngai ba pesi moi 25 000 naï atie na poche abeti
Au niveau ni papa Chéri Mobeta même ndoule. C'est-à-dire que azo forcer le susté. Vous comprenez? Azo forcer le susté. Mobeta n'est qu'à nous la stabilité continue 30 000 naé et puis veut continuer. Et ça ngongo ndete ya goluka tout ça bon mabatu pour bal de match kutu ya mwana bande bimaki ba mama na bacha promotion kutu ya nangote. OK. Et pas de forcer na été que on a boosté nani producteur wala a tia ba clip ça apande na ye se ka sa bete ke seni. Mais papa Chéri a kalaté. A rotia producteur na ye wana makelele a boosté ba ndio mwana ba mama na bacha. C'est-à-dire qu'Alex batika papa Chéri tranquille. OK. Et batika tranquille parce que azo bomba motuté et ça n'aura coïncidence que joue les mazans ma propre. Awa rio azaka la programme secrété. Makole bugani. Métro effacé azaka la programme secrété. Au moins la santé n'est n'engezati. Donc c'est-à-dire que à côté bino na ba maladie na nzoto ozala déjà bon. Parce que ya ko sa net nengeni. Et tu go luko ya ko créer ba remplacer ma rambo ezati. OK. Voilà, merci beaucoup Kosti Kambala to pour son amitié tout à l'heure de connexion qui est piana au niveau de Belgique to landi sortie médiatique au tuko sala mi à l'autre JB piana simbi machette à l'autre 3 fois JB piana simbi machette azoluka kataka azule malokolo ala muti asambeli ayeko lota lisusu JB piana kangi sur le makati apesi mettre na yemoko machette akata azule malokolo. Donc, l'autre cas, JB na machette akataka azule malokolo. Kotala ma propos ya bomona na ya ndeko na soken piana communication envers l'artiste JB piana. Oyambi onde manque à faire. OK. Manque à faire. Omoni yé pala zonga na yao. Moi là andolo bela pali bat bando tali. OK. Là andolo bela na pali ya bat bando talo. Bat ba otala yo ba yo ba sabo. Oboni sko ba bela bango ya ngwana. Bat ba otala po yo lobela pali. Wama ba ken penezarani. Tango yo lobela pali. Ba warrior ba s'abonner na chaîne ba komota la yo tango komi na poto obosani ke mutu asala ki po comme ba niveau neza ba pali. OK. On comprend. O komi ko déborder ko la ba tu ba longwe na bango ba otalo susté. O komi sko kozanga no mokambo ça parce que na poto neza ba tu so ba katso ke na mikili mo ba ndokita. Razaki ne kuto a chaîne ke na ngo bien. OK. Razaki a chaîne ke bien. Ba ba otala parce que zo ba mise a parce que kuna na mikili ba mise ba zala raté. OK. Ba misa ba kana kisasa donc so misa ba kemi kili seke ba ke production mo robo. Parce que le quoi ba kenda ba zana bango pali mtazaki kuna. Parce que yo ozo kana ba pali te mo ya ba misa na e exact. OK. Ozo comprendre. Alors manque à faire comme l'autre ba ndoto ya lukuta la télévision. Yo ne kwa ya JBT, ne kwa zule mate. Yo ne yo l'autre ndoto ke JB na les chefs. Ozo ma mamutu et puis ozo ba teke JB ko poursuivre na justice. OK. Yo ndi lokwa za mikili naza poto na ne ba kofunde te ojiba kofuta tika ila poto fundi yote. Oh. Tela nanga pena bien. Ouais. Jiba kofuta pena tike pena futi tika uye pe mikili fundi yo. Akozo ape ba avocat na poto pe ba te ba sailo pe plainte ya kisasa ba sailo plainte ba kangio no po bosamba. O expliquer makambo yo solo. O eza ba manque à faire za ko makambo kolanda te eza ba manque à faire Alex. Eza ke na poto tu fais rien. Bando ya wana osalaka eloko te bando bana poto ozana eloko kosala te ale siko obengi mutu yebo vandi na kiti obandolo ba makambo ezoloka na mutu olo baloka makambo ka ezolo na mutu bozo comprendre que makambo yo zoloba e ko memelo problème. OK. Pour le landa alobi ba to moni ka lobi mais ceux qui jibe bien alobi à réagir. On comprend ba to mona ndeti jibe mabe. Alors que mutabandi mabe nani Ken piana ozo ko tenir ba JB azana parent ya liboso Dede aza patron ya entreprise na ye o eza BCBG o ba travailleur na ye baza bali saka bana na bango na musala ya JB ba futaka ba pale na musala JB siko mutane ngwana aza grand star ya musique na biso Congo. Mutane ngwana yo zo ko parole buzo ba na télévision pour ken panoza eloko te danenga mabete omoni to komo sala ba confusion ba chroniqueur boza ba star te. OK. Toza ba star te on se comprend toza ba star te to mitaka na place ya artiste musicien te ozo na télévision ozo ko tanga kombo mutu oyo oza ni camarade nete aza na niveau na yo te
makambo papa chéri asalaka tia kokufa yo ta mosusu mpo kokufa otikala osala yango te mozozwa to oyo oleka na télévision mpo na yo koloba babétise na komba moto ndenge ok lelo laka koya kula na mikili kula ekomi ke no ken mpela babotelo mwa bapapia no ozala ngo oya kosouffrir na kini papa chéri mabe ntango yo ozoya koleka na télévision mpo na koya kosalir kombo na vous savez la dignité ça s'achète pas très bien ntango yo oza kosalir komba moto une grande personnalité ndeti papa chéri oya kosakana na dignité na ye mpo yo ozalaka kaka mpo ka yo okóma na poto donc seke motu na oyo ezosala bien te na ndenge mabe te tosola seke makambo ebele ezocomprendre nango te to bamalila poto to ndenge nini opoto ngo mpo ekeka sikoyo oloba biso bamalila poto eboge okra neni opoto ngo mpo uti okende okaka bakala mingi ta bosiko bato basala ba36 a balobani mpo yoka sikoyo motu ebandi obeba deja na bamalili seke motu ebebaki dala badiambawa to ndenge te mais serie na oyebisa yo te mais atosolo seke mpo motu ezobeba mbangu bongo koma seke ozalaki deja na badrogue awa deja motu ebandi okopembe donc kuleke eza kose déchaîne non mais ngandu tosolola pembe mso basekele te nde balipasa na ye alipasa mo ana problème ya motu basekele wana mpe ezwa ete te obi des fois là tosala makambo mosusu mpo topusa réflexion na biso mosika fo tala obi motu nini naolobela naoloba ngo place nini ntango naoloba boye kosala nini mpo eporte nini ozo comprendre parce que bato wana baza bato papa chéri déjà ende tosola no aza nanu na pasi ya segen ti sikoyo ozwa kotumbole na télévision mpona eza kotumbola moto aza na problème ya sege nanu kutu 40 jours esalami te aza nano na mawana aza nano na se activité ta moko na bcbg bandi te entre temps nde tosola boye bakambo ya zulema lokolo esagrave lisusu alingi na baémission oyo esali bien te papa chéri aza alukani na solution ali yo yesu na bétise na télévision et puis tu asali bétise wana ayebi ke nakoluka 100% polémique nakozwa partenaire na yo esa atia yango nakoluka eteli boye atia yango na page na ye ozoluka baproblème yo moko créer besoin na ndenge ya buzoba soko olingo osala besi longo ata bilamba atikala ata moto akala lakisa bato batala yo kasi mpe eza mposa besi mais kola bakomba bato te moto aza na pasi na ye yo koya na kombo ne pourquoi soko omoni ke eza mposa besi na bato batala yo soki kombo ya nani oyo azosala besi wana ken piana so oza beza babesi na yo kende longola bilamba comme ça bato bamonaka aya atikali moto akala aya kende ozosala besi na yo mais kombo papa chéri te yo osala besi to na kombo papa chéri moto aza parent aza na bana na ye baotala yo kende ozoya kolobaki papa bango esi machete akangi moto eza na sens te teleximaka mosusu kosekaka ngo te c'est pas normal plus loin alobi asali banalyse na bi pourquoi bamaladi nyonso kaka oyo bamaladi ya basikre na baorchestre mosusu ezalaka te bamaladi wana ya basikre wana eyo ofandelaka kaka na bcbg babalelaka sikre kaka na bcbg bamaladi oyo bakindelango kaka na bcbg bakele yango nayebi te en tout cas excusanga alex nayebi te bakele yango soki basuka na baniveau nini na classe na ndenge ya mabe te nayebi te parce que baréflexion wana eza te mwana matériel ya koréfléchir ndenge wana te na maison mare bato bakufa te Papa Wemba, avant Koufa na vie par la musique, il n'y avait pas de gens au Batika qui Papa Wemba avant. Bah, j'ai un peu écoute. Théo Mona Matete, Atika Bissot. Atika Bisso, animateur Nayo, Al Pacino, Atika Bisso. Le problème est ça pour la JB. Tu Alex, tu vas nous faire des biso per seconde des abos. Autre ça, mission na gosse, gosse n'engo tu bima tout na car à la mugi société. Et vite. Bon, on peut le téléphone qui Alex, oh yo qui te ni non te gosse a kufi ozo kambo. Oh mais non tout ça na mission. Oh avec na yo. Mais pas tout ça la rabima ina point soin. Et puis facile. On se comprend. Mais c'est-à-dire toya ka ko parola ka batu buzo baté, c'est pas normal. Moutana passe na yo bandi na rabo yo bando parole buzoba la télévision jupe 45 minutes combat JB na buzoba. Voilà, merci beaucoup l'ami qui a boit tellement nombreux. Un grand merci à toi président Roger ML empreinte digitale El Salvador sur le net depuis Paris papa na Marouza Ismaili Azolanda Biso Azas Coach ba frère tout bambo te belle place bozali. Alors qu'on se tambala to kana vraiment la rochité mais to aussi sa beauté pour rançon le grand formateur, on s'est déjà grand retour à un niveau à Europe. Bientôt là, le 15 février, on a un concert dans
Grand Paris Arena. Ouais, je crois ça, on a Grand Paris Arena. Ça, il y a 6 000 et quelques places. Déjà, c'est pour les 15. Donc, on a déjà les préparatifs. La présence de Bill Clinton, il y a Adjeja Chani. Tant que tu as déjà les préparatifs, par rapport, il y a grand retour, il y a Weranson. Non, c'est une bonne chose. Quand nous devons le ban de bien mission à eux, force à rappeler sur nous l'été, mais c'est une opportunité mon ami. Alors pourquoi pas à oser que l'accès qu'il est encore donc à Zawera au Tikala Wera à relonga misera mukolo à okufa. Et tant que azana a profité, azana nous envie à rebeta ceux qui peut stade de France et mon ami à rebeta parce que bazaba mission. Koro wendo a kufa qui mission. Papa le tumba kufi mission. Nous avons pour de cette opportunité mon ami de la forêt à Beta Mikili, biso to soutenir na rebelle la paix communauté congolaise africaine au balingara très important musique baso ba billet ba que soutenir de la forêt et puis Alex biso toko sale effort au courant semaine to rozwa so kebite we rapper moro to rozwa mission na moro boyo aza na mo influence to yambaye na semaine me resolo nae masolo ya parce que comment m'appelle minutes les 15 bientôt jour moins 20 quelques jours voilà to gros appel parfum d'hiver to gros appel je sais pas dans tout papier cacol au cas à dispo parce que tout le monde qui va préparatif faisait pour ma casse na moni Bill Clinton voilà na moni ya CC CCP voilà et donc na resenga na batuba kende parce que nous le voilà Weranson biso nous big na ba spectacle déjà à danger et donc on s'appelle ça biso la bonne musique c'est une bonne chose voilà merci beaucoup Dikambala vraiment vers la fin donc tout congolais tout il y a de partout au Boza surtout au niveau Europe précisément la France on a déjà billet Weranson le 15 février à cause de la Grand Paris Arena bosoma vraiment billet pour qui vraiment soutenir Weranson le roi de la forêt parce que drapeau ya Congo quand aux ala toujours à l'honneur parce que comment va battre biso qui retenir nini et puis va dédicace aux ali troisième kill ce ballon on veut donner l'espoir to kabora déjà ouais ba tu va retenir que batika JB pe na papa chéri tranquille bato bazobela to bato ba okufa na BCBG eza JB pe na papa chéri tenne moto bo mabango moto na moto nzambe a tela jour na ton na yo okufa la liwe yara et c'est la permission te merci Alex Ngandou. Nathan Pessaginga Lelo, merci na président Jacques Naivry, merci na base à Londres Kati famille Bota na base à Londres la maman Chéra moi aussi maman Claudine Bokatola maman José Lusadissou maman Chantal Mukendi pourquoi pas Mavala Mouyemba maman Langai Bibi Kambala Vevev la Suisse wana respect naé maman na Chanel Motema papa José na Bruxelles tandis Clément Mayala Lolo Timbiki Standard Timbiki maman nommé Penge na États-Unis na bosani na Igozanga Mobutu respect na ye ce gosse de Kambala la tête de Baba responsable c'est grâce à Bénin Nzi la lieutenant de l'infirmière chef maman de Bindi Kambala respect na ye. Voilà, merci beaucoup gosse de Kambala la disponibilité à temps un grand merci na batutu oyo boju vraiment tant il y a Kolanda Biso à travers votre émission présenté par le vôtre Alex Ngandou Mona Moulouba, le Benjamin de la presse. Merci d'assistance à Jérémy Nzazi, la foudre Rigoster de tout le temps, de tous les jours. Un grand merci à président Jacques, le rassembleur de tous les Congolais depuis Efriko Koron, base Mobima, Efriko Koron, Archibald, Bambote, Ebele, place Bozali. Merci infiniment à la boutique Dame Bijou Molato, Kanda Kanda AD, référence ex-Lambert de Paris, Negatop, Nanyangou 197, référence à Ré Major, Negatop na Inza A63, Cirque Savoubou. Big dédicace à toi, Meshak Masikini, mon ami, je te salue. Maître John Kanza, le réparateur et ma voiture, tout. Le Kata Kinshasa, Maître John Kanza, Bambote, Ebele, Jojo, Achene, Awada, Station Express, big dédicace à toi. Vous êtes tellement nombreux, Mamoni, Henri Bakouté, je viens à Montréal, Julien Gandou, le grand papa Nawen, Olivier Nzingit, le pauvre de la ville, papa na super, NG, Azolanda Bisso, depuis Kinshasa, Awa, Namoni, les sous. L'ingénieur Dominique Yalan dans la carte à Luanda, au thème Mayolanda, Juliana Nzita, autrement dit, Mayoyo, donc, Tobo Sanate, ressortissant, tout, Yaïsta Mouchetou. Rendez-vous le 9 février, installation nouveau comité, base Bandalungwa, ressortissant, tout, Yaïsta Mouchetou, donc, Institut supérieur technique des applications, base Bandalungwa, et aussi l'installation, il y a un nouveau comité, le 9
février 2025. Bientôt là, vous reçoit déjà ma précision en place. Vous partagez la vidéo, vous tirez vos commentaires. On se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.